esengo koyeba ke boza ebele ya kolanda biso na www.botestv.com na émission na bino Beau Dialogue bino bobebi na Beau Dialogue tokundolaka na Beau Dialogue tosololaka masolo ya kati soki bo remarquer naza na siège na plutôt na siège ya IDPS place opena babi masolo mboka et solo la maka place bazwaka solution ndenge bango mo ba combattre IDPS baba parce que il dit souvent pas il dit mais balobaka toujours que parti zaka moko oyo lukaka état de droit oyo lukaka démocratie donc c'est l'IDPS na kati siège na mbi moko ya ba combattant ya IDPS. Quand je dis combattant c'est pas un combattant na buzoba, un combattant na politique, il y a ton la philosophie, il y a le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba par son âme donc ndeye nde combattant na e awa na ke kopesa bongo mbote mbote mwana mboka to moni bino alelo bose belete oui eux ils appellent maintenant c'est ça bureau administratif il y a parti et ils appellent parlement débouté donc à tous en bureau mais parlement debout ils a libanda na 10e rue biso na 11e rue ce qui te fandi awati er na biso siko ya séance parlementaire et bandara mingi ba 16h30 ndesiko to bima to kei pour tomeka kosolo la mboka kokoti sa parlement quoi donc awa eza bureau administratif ba boya que ba combattant bazala na kati pour éviter oyebi que awa ba visite ezali ba diplomate bayaka ba cadre bazali awa ba bureau ezali combattant za muta chocho ndeti ba mamnenge ezoleka boy combattant so ala kya arobana na ko no tomboka awa mais bino bo vanda donc ba to préféré ba combattant bazala mingi libanda awa eza bureau administratif ya parti voilà. Mais koya awa na moni vraiment que aujourd'hui sans événement mais na moni bagarde baloba baza pe na mindoki yo en tant que au courtois ya ka bureau au administratif okoloba nini na bato ba interpréter na ndinga mabe quoi. Non omoni biso kolobiango toza parti moko et pour la démocratie toza parti toza bien organisé. Nous avons les agents de la sécurité baza na arme te oyebi bakota na lupango yo a maintes reprises koluka ba arme tout ça ba chumboli koluka awa arme za la raté biso UDPS biso moko batu boyi toza arme koleka ba char de combat donc awa arme za la raté mais awa arme zande ba combattant biso yo donc so yena ba arme na yo et awa e simba te biso moko to la na arme te parce que toyebi que peuple azali plus que armé nyoso ya monde ata ya États-Unis ata ya Russie ata ya wapi ata ya Chine donc peuple aza plus que armée wana donc awa armée za la te ba sécurité na biso bazawana pona koyamba batu kotala muta ndenge nini akoza la peine iloka mabe akoza la na arme blanche ndenge zalaka alors bango bazakuna même bino ele boye bo moni sécurité zali ba mi bino poliment awa kulu na taux de délinquance ezala raté lobi phrase mo na retenir yango lobi awa bo pronaka démocratie awa bo bangisaka na raisonner pende ko Rossi Tumanga alobaki les peuples gagnent toujours mais na résolu sur le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba aloba que prenez-vous en charge mais lobi bino bo bangisaka mais apparemment IDPS azo bangisa te voilà merci oyebi soki tozongi depuis époque ya Mobutu IDPS a bangisa malgré Musée Leraye Etienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire a ébicié non osoye au koti qu'est-ce qu'il faudra faire futa batu oyo na bango oyo pesa bango facture na bango basengi bazonga comme ça biso totikala ko travailler na kimia tu es pris en otage par les Rwandais musée aboyaki kondima Etienne Tshisekedi oyebi suite nango lelo musée azali place azali tolobi pepe à son âme donc lelo aye kotikela biso conglomérat et descendance ya conglomérat des aventuriers komoni Kabilaza atikali pe na mboka aboyi koyoka papa Etienne Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi ayebisaka Eden Kojo abi oza kabiliste ya monene biso tokoyoka yote dialogue ekota oya ba congolais oyo kozala inclusif ekota la mère menda leki alobi j'ai même mes doigts à couper dialogue mususu ekota te au finish pona kolakisaka tobangisaka dialogue ekota oyebi ke dialogue yango ti lelo yango mutu eza Kleboa ekangi Kabila omoni ke Kabila sali nyonso akobima te mutu alingi ne pouvoir toyebi sie okopostuler te Kabila kanisa iba aventure dialogue ekangi ye malgré a violaki yango a torpillaki yango na suka nango président oyo tozani actuellement président Félix Tshisekedi
vraiment à lobby botikae lelo monique a retour postulé a ko bimisa mutu moko oyo alobaki o dauphin mais l'air abimisi mutango to moni azapen dakala moko donc rien à dire donc biso to bangi sara na niveau UDPS obi ki boza na même slogan presque bino ba opposa bo na même parole azandakala mais bango ba se préparer en conséquence le même les bêtis Mbujima ya ils avaient ma belé le fait tiens Tshisekedi wa Mulumba mais plein à craquer même abeka kama lobande peuple lobaka tout le monde a ngoté na télévision mais tout le monde est quand même plein à craquer tout le monde a kiango et du fait que bango na ba se préparer mais bino koto nungu ezali bande ko Mike bande ko Ntafo tu comprends pas se faire révolter contre bino bateau ba défenda IDPS bateau moto ala telindala la bozuli ndala na ye banda bo pesango et pas ya moto mususu qu'est-ce qu'il y a au juste. Voilà, au tourni ma question, on a répondre dans des aspects. Il y a liboso na roloba par rapport, il y a bateau tangi awa Mike Mukebai Daniel Safou. Mike Mukebai, un journaliste, a travaillé pour des intérêts égoïstes. Lelo est mon ami que selon Bango, bateau bazoa kimbongo ya Katumbi ba postuler, ba comme ba député pour ba défendre cause ya Katumbi. Et mon ami peuple congolais comprendre que bateau wana baloba ki sans Katumbi pas d'élection. Clairement. Quand on a besoin de ça marche, convaincre Katumbi qu'il y a une capacité à mobiliser, une capacité à le peuple congolais à répondre massivement. Mais bien sûr, total, tout le monde qui marche en gros, il y a un intérêt général et un intérêt individuel. Et un intérêt à tendre la Kabila Mbeto à la pouvoir. Donc, à où mais la SECO. Parce que marche est visé. Balongo la machine à voter. Mais oui, balongo la machine à voter, on n'en disconvient pas. Supposons que nanga loba ki na longo liango. Et que après que longo la machine wana, il fallait assez un temps pour mettre ça ça va bulletin de vote tout ça et ngezo abiso na glissement mususu et puis na glissement mususu wana oyebi ke Kabila zo tinga man article 70. Donc et l'ingage ça la Kabila a ou mela na pouvoir biso to lobaki niet to bloquer processus wana ya marche. Le lobby congolais kokendete au moins plus de 45-70 partis politiques awa et mobilisé ceux qui 2000 personnes et on moni kanda na bango mataki makasi ba koma kofinga biso to kota na débat on parce que Mike Mukebai ne représente rien du tout awa wana mboko na niveau politique Daniel Ntafou rien à dire kutu et toujours le bela bango pe mingi trop au moins que moi campagne na bango Mukebai ki nango et simbité bango moko lisusu Mike Mukebai asali vidéo ozo senga pardon Daniel Saf lelo bagomi tozo sala campagne machine batba kende élection le 23 Gabriel Kungwa Kumwanza récemment avant-hier je crois azalaki na Kamina azo sala campagne batba kende élection avec Oussa machine à voter et bango nyoso donc basali campagne wana je crois que to kota na débat ya Mukebai été na ba Safu azalaki awa Safu donc to koyi kozonga la tête lo baramara moko moko wana chaque fois mais tozo ebisa bana poto bana Canada France partout au Hollande biso Irlande partout vraiment batu o bozo ka ba kombo Mukebai ceci c'est là Safu batu wana bayaka awa poto pesa bango valeur to pesa bango succès to pesa bango valeur lelo batombo ki to récupérer les sous succès na biso to récupérer sous valeur o to pesa ki bango botala bango moko ndenge ba ozala parce que Mike Mukebai azana na lukunga tozo ebisa yo oroluka vo ata moko orolukango azu mikanda bana ista batindi bana USP bana ba université tout batindi mikanda pona olakise ke yo ofingi Tshisekedi falo suka ata na niveau ya UDPS na Félix mais ofingi mama ya Félix Tshisekedi biso to oluka place yo oliantaba na matonge wana na ko avenue du stade na Oshwe to rozayo bozo kana mais kana bango ezaboye biso ndako na biso oyo baeduka batu mabete biso to dénonçaka soki to lobi Katumbi ayiba uranium to fini mutu te vous comprendre et ça clair et net que Katumbi fut garçon ya course ya Kabila abandai ko duper Kabila zo kosaye ya zo komisa la riche ti lelo Moïse azana mbongo danger ya grave ya mbongo ayiba ya uranium ya mbongo il faut moko ezala na RDC na biso na mboka na biso bino bo prona ka démocratie lorsque quelqu'un a volé
il se rabaisse pour y aller sur ce côté pour se sauver. Comme exemple G7, te belé, s'enrichir trop dans ce Kabila. Mais baye boyambi bango, est-ce que vous rappelez la bango, mabena bango wana basala que faut boluka moi net oezo sala soni. Moi je sais que avoir fait tu sais que doit mulumba kufa a rien ça qui bango tout. Est-ce que vous rappelez qui bango? Idéologie ou philosophie, il y a IDPS. Voilà, au Moni, na Congo, d'abord, l'opposition est plurielle. Ça, c'est un. Il faut y avoir que na Congo, tous les opposants, opportunistes, opposants. Baza opposants. Namboko opposition, et zamoko, ils ont la UDPS. Batouana, nous, bayaka, to sukola bango, bakoma maboko, presque pembe lora biso. Mais leur baye, bakomi danger, profiter na liwa ya. Papa Etienne Tshisekedi bagomo kanisa loka bangonde mais bangote tolobi bangote donc bazala calme idéologie et ses zongi na ndaku place eutaki donc awa to yoka su mutu te na bavantima mike to koma koyoka batu jamais batu wana bayaki ndengo lobi to yami bango eza pe faute te parce que to koyi ko boya mutu te soka lobi à se convertir to yambi bango baye mais lelo ba omnet côté le melabiso yango to zongeli esprit ya vigilance to o to bengi na linga la vision longo na kozonga muke na likambo lobi ya mbujima il plein tout ça biso mikolo yo ko convertir ba plein wana na électeur eza facilité batu wana baza batu oyo Kabila a imposant nzala a imposa bango misère a imposa bango climat moko boye o to benga na français une paire bleue donc kobanga moko boye kota yango moni soki baye bipe keno ngoika Saint-Ji azali nani gouverneur azape président ya sangaba lende bazo kene na ba cellule ya équipe ko recruter batu stade wana ezaka 12000 places ya pamba 12000 places zo asiko cartographie ya mbujima yona mobimba na 12000 places ezo représenter rien mais ko bossa nelo moroté nazo rappeler que awa na permanence pendant qu'il fut encore secrétaire général adjoint, il y a parti à l'actuel président Félix Tshisekedi Alobaki Boy. Nous avons deux alliés. Toza d'abord Nanzambe, toza pena communauté internationale. Avec de tels alliés, toko échoué. Les lois que nos deux alliés basent en action. Opposition n'inga ça la soki nini. Sondage bimi. Sondage wana na Bercy kuna to jet mutu moko azali na UDPS kuna za la raté. Basali sondage moko crédible. Babimisi est favori même yakoza la candidat unique babimisi est favori yakoza la président élu avec ou sans candidature unique donc waneza communauté internationale et ça musa nango nangozongelango merci moi ça Olivier Kamita to azala wana ngomba bimisa ye moko Olivier Kamita tu asa Twitter qui a le bis ça fait 15 ans qu'il ne connaît plus rien de ce qui se passe dans Niva Bercy donc eza batu moko en perte de vitesse. Donc voilà. On est tout parce que yosa combattre yo penda osa permanent na kati ya bureau auto na des bureaux administratifs. Muta peut perdre à commission Félix Tshisekedi parce qu'à lobby avec ou sans machine nous irons aux élections. Mais muta peut perdre à commission et ça la ki ndengenini. D'abord, il faut regarder que la politique ningi to za boye eza na bato ba na radar ya information na bato ba na radar ya information te. Au moins, muta pepe do commissaire Félix pour le baki avec ou sa machine tozokende. Ou soit à salango na Sony ou bien à salango na ignorance. Mais vraiment muta pepe de azali na information que Félix a lobby avec ou sa machine tozokende élection et puis par rapport à la vérité eza na katia seni ou eza na katia gouvernement na majorité na bango mobimba balela ki batangisa ima ya miso parce que bayebi que Félix a bloqué biso. A bloqué donc il n'est pas bloqué bango na façon moko ndeko nanga ozana IDT parce que en réalité nanga za prêté ya kosa sélection na machine ne wana za prêté bon ce que tozonga nano bon eza actualité toko lobelango ndeko Mike na ndeko Nsafu ba mituni question babi ndeko Félix à ça la place mon côté y compris secrétaire porte-parole mais bazwa kambongo wapi selon bango lokola balia kambongo gouvernement et surtout que baboya sur machine parce que en tant que président no fachi et alobi beliso comment partir cause aka baluba babi parti komika ya baluba avec toutes ces paroles là yo en tant que combattant il y a IDPS qu'est-ce que koluba parce que ngape na juba dérangement
Voilà, merci. On y Patouana Nengo Tani Bango Tolobaki, to négligé Bango, Maramuna Bango Bazoloba, parce que au moni Daniel Safou, Soro Talier bien bouillé, on irait Moutumoko, Aliakimbon Amabe, Soro Libomi Komi Pembeni. Tu vois? Balobi, il de pes, et ça partit à Balouba. Nga Komo Nanga Théodore au Mekenge. Comme Nanga. Théodore au Mekenge. Qu'est-ce qu'il y a de Balouba là dedans? Toza A, on a secrétaire général adjoint, il y a parti au Tezo, Amoulou Bate. Tozali A, on a Eteni Longondo, secrétaire général adjoint. Eteni Longondo, Azamoulou Bate. Tozana Mama Balobi secrétaire Kabunda Babi Aza. C'est Bango, Bazo Kotana Debawana, Bazo Toyebi place Bazo Kende. Toro 2 ans au P. Totika ngora ne totika kilikambu ya au diplôme obo ina bo totika ngobongo pas pour bakota na distraction. Kabunda za Nicolo na ye asa lobaki ngo ce n'est pas à Mouké. Et puis j'ai vu Mouké Bay un jour na plateau pour mon abatuana mbongo baliaki et omo mburiye bango. Azo tombola papier boy. Nazo la diplôme à Félix. Mouké Bay ozana droit no ya kosenga ozana niveau osenga nga diplôme te. Mais au matiti na niveau kosenga diplôme non seulement ya secrétaire national, OK kosenga diplôme ya président Félix Tshisekedi. Je crois que tu dois revoir ton éducation par rapport à ça. Et ça normalité. Nazo la diplôme Mike Moukebaï tata na mutoye la biso Afdel Awa. Conglomérat des aventuriers Afdel Mike Moukebaï sait quel lien il a avec l'Afdel. Mike Moukebaï a yebi lien ni na ngo na dané na matata pogno. Mike Moukebaï a confusion il y a idéologie, il fait avec caméra avec tous batouana oh yozo tanga safu na ozana photo wana na katango to botole lindala la to yebisi bango mibale mukolo baroza pan to kolobela ngo mingite to bomba kanda mukolo baroza et puis to zela bango ba la campagne to yebi bazila ala ka boyit si congolais pas satimbeli bazili wana ngana o regretter wana ngana funa na voter to yebi na ngai combattant de pes j'ai préféré voter Basile lelo Basile akei. Mais on créé qui rankin ndeko Mike ndeko Nsafu balingaki ba postuler au nom ya IDPS bosengi bango mbongo secrétaire na bino asengi bango mbongo ba moni ke no biso to bundela ka IDPS pe ba obike ba bundela pe IDPS no bande bundela ngo mais amoni sko bosengi boyo ko soutenir bango ya on peut faire ça la bango bon quand même ça normal non de côté yo. Bref mon côté ezola ki sake batwana ba bundela IDPS ba bundela kande opposition mais n'intérêt ya Katumbi. Non, il faut dire la vérité. Et alors mon réseau là qui s'attaque que oh babundela ka IDPS babundela ka IDPS te et puis IDPS ndenge toza boyo ana posate que mutumo boyo aya ko beta tolo ke ya bundela IDPS non IDPS congolais no so bundela ngo e Moukebaï ba otaki awati nani ni ba otaki ko signer biloko syndicat de Congolais les Congolais debout balie bambong batindeli kuti ba combattant ba veste a ba Daniel Safou wana sina obenga cobra awa na obenga cobra batinda ba veste ba tous information batinda ba veste ba mokoto ba nini na ba combattant na mikili bo pesa balia biloko wana ti lelo ba komi obiso tozana boy balongo wana ba Kafu du Sud la création ensemble Daniel Safle bazongi ba combattant ba tomboki ba bi ba twana ba nyata wate ya moni mo Eliezer amwa maele muke zo pan maele belete memo amwa te maele muke pona nini do abongisa tous les deux côtés aolinga te ko bimande tirankine moko asa musana e bango sko ba maele te mbonga muke bo bozui vertige omoni ko zanga ndenge sala biso na yu de peste aussi pota ampiaka omoni na fani banda to na damete mais roya te na ba mbongo no po ya na okenongo biso to tala ke to nyoka mitro ba père na biso ba master na biso ne otangi ba rosi ba kangama na balito yo na ba parti na bango na akufa na ba parti na bango na akufa yo so mona Katumbi asalima do tombemba ça ça la marche. Tika bata MLC à l'aise ko bata MLC so basalioni mamba MLC za awate mango sko bolo ba biso ya mboyaka na ebita so ba songi mais so ba songi bo okutana nango biso nde toza awa to lobaka na mutu total yo to lobeli yo tande ba ozo président Félix neti ba sankapare na ba écarter Jean-Marc ba ozo ba sankapare ta moni kuna ba na Genève ba sa ba vantir ba comprendre que peuple yo romina kanda toza awa to tala ba master yango bana poto to lancer message place boali boye ba rappeler que elite oyo bakanga biso bo sepelaka po bomuninga na oloba kota utiti aya ozonga na permanence boye bité bo transport ayeli ngamo na oloba awa toza na ba master belé na balito to sana bango lutte ba kosela bango ba kamwe na ntampu ba mususu bana ba prison makala là mo pe botali boye to kopesa numéro A bo bengi pata na numéro za WhatsApp bo komi pe botinda pe moi botindi pata moi quelque chose pour to tala ka bande quoi donc bozo sepelaka muto aye a lobby a dénoncer lobby marche ponga na obima bona bon sur que botindi mbongo
bopesi bande wana ba bongisa mabumu na bango après bakomi ba compte rendre na ba combattre donc omoni ke eza bien te na bakisa na bakisela lito ba osala abino pe bande ko ba combattre to ye ba répéter soki bobundela apena nini hein boli misanga normalement beaucoup qui peut koya une fois ngasi na bala pande ko mona poto na bino bosa va to ça échange yo yaka boyengana ke kuna boboya mais siko boya pe awa boya to bundelongo so moni ko koya te ba moyen wana bande ko wana obakangami lelo aussi to yeba te histoire ne kiwa lelo aussi papa ne alandi akufi siko yo masolo ya Genève boso c'est la pena ni po bwana kanda do yo zela ka ba voter kaka candidat commun Félix Tshisekedi Chilombo avant na kota kuna mambo ya Genève wana biso munde to fanja tala bilongi na biso bien donc muta ozela mambo ya Genève ate na ndenge ni actualité ya wana parce que ebilita IDPS importance nango ezani lelo na olinga ko méditer faut to lo ba to za la un peu sérieux lit ya UDPS 1 ezalaki multipartisme mais ça bon te aujourd'hui ceux qui 5 6 7 partis politiques ba lobi ba opesa candidat na bango biso UDPS on va acclamer on va se frotter les mains to monique élite o biso to bundelaka o ma IDPS ebimelelaka yango on simbi soki to komi ko réduire l'élite na candidat et puis mamba ba candidat unique eza ba makambo eza boutique na ba laboratoire ya ANR donc to balancer mamba ya diplôme afachi balancer expérience bala o kirsis biloko wana ya ba biloko utaka na ANR yango biso monde to fani avant na répondre mamba Genève na o répondre dans likambolo ba ki ya mbujima ya ba plein na lo ba ki des alliés allié moko ya liboso apesi position na fachi allié ya mibale nzamba likolo lobby a confondre batu wana na niveau mbujimai ndakala azwi mbula ya malédiction wana ezuye par rapport ya nini ya mboka ya fief na yote et puis batu oyo bobomi e ba oloba keno candidat de la continuité mais ba opesa biso discours ya koloba na tango campagne e ba oloba ke ndakala wana ya bino wana aza candidat ya continuité eza lo biso bopesi biso discours facile ya koyebisa batu na campagne ke donc ndenge za boye Nchadari awosala continuité ya Kabila or Kabila awana osala nini Kabila musana eza ko boma eza ko broyer batu na ba machine kuna na bandako na ba ane ezali ya ba violence kuna na ba ko boma kuna na beni donc ba oboma mutu neti nyoka neti soso donc congolais soki au risquer na mambo ya Chadari yeba ke nzale continuer bino pa na poto ne bota la biso est-ce que bwana mbongo obingisa ngana poto bosala ba prise en charge ngana nga et puis na linga poto te bote biso to bunda awa mais bosala pe assistance donc mam tozolo ba awa eza ba aventure te continuité au monangi na mbujimai Zambia abetseli bango mbula ya mabanga na degré que osimbi micro ndengo simbiango boye olenga donc $100 au bapesa ki 3 motos $100 bapesa ikuna bat babenga biso basinale biso donc ba plein wana eza ba plein oyo bazoyi ba mbongo na kesi ya l'état po bato nsaka ba stade mais malamu eza nini soko yoki banzembo bayembaki kuna bayembeli bango kaka pona 1000 francs na yo osala nga boye si na niveau ke ondo polisa nga mbula na koya lisusu te malamu so talaki na 20 awa na Kinshasa bayembeli bango de bachala mwana bayembeli bango mama ba ujana awa toyeli mbongo toyeli Chadari te awa toyeli donc biso nyoso lokoso ya mbongo ayo donc pour boyeba que ezali batu bazo kende pona kozwa mbongo mais batu wana baza électeur na bango te Genève nazo sentir penda ko oza mwana penda Tshisekedi wa mulumba patikile lopo ko zape président IDPS même ndeko ntsafa lobaki lo mo benga pena réfléchir nango ndeko ntsafa lobaki bazalaki na débat moko na chaîne moko Kinshasa awa al bazalaki na wana vina nga ya bandala David Mukeba wana vina nga ya bandala abaki IDPS azo combattre dictature mais yentsafu azo combattre l'occupation compte dire rien alobi IDPS azo combattre dictature mais bango bazo combattre l'occupation ya ba étranger et tout comme ça on moni déjà que na développement en tant qu'intellectuel nazo mettre en cause niveau intellectuel ya moto alobi loko wana parce que IDPS azo combattre dictature pendant que dictature ya mboka oyo ezali imposé na ba étranger ça veut dire dès que tozo combattre dictature tozo combattre pena ba étranger ye safu d'ailleurs safu azo combattre nini nani safu azana nini to azo bakangie awe paka songo otala ninga senga ba pardon mais wana ba combattant safu akenda marche nini oyo safu pena yeyo aoge marche
basa fa ba fatiguer moko boye bazo sala ba bilo na bango ba sala wana biso to kipango te yaza na Mwamba tinga na voter na Mwamba ça to zéro yo sala campagne na Mwamba et puis Mwamba ce n'est pas n'importe quelle circonscription babi place yo donc Mwamba papa pena tika c'est symbolique Mwamba c'est symbolique pour ton information ça fouiller ba que les députés les mieux élus il y a RDC arobima na Mwamba et puis na otangelo kombo na ye ofinga ki ye olobinyo so lobi wana na otangelo kombo na ye Jean-Marc Kabunda Kabunda. Tozala no toloba mingi te, biso tozala campagne, bato ba osala biso campagne ofele. Mais yo, bato ba osala des campagnes donc contre campagne na yo nde biso tozala. Ozala même pas na temps ya hôtel na terrain mo boy oloba. Po oyeba ke IDPS basaka na ngote. Donc mukeba ya sengi pardon, po biso to limbisa yo. Kende ozo Tshisekedi nzoto na poto otelemisi atelemi oyene ti awa poto limbisa yo. Po bo sa ba vanti bo mona IDPS ngo et comme une stade de martyrs. Vita beti a poli a buki stade ti stade baby nyonso et sili ba kendaku semaine prochaine ba proclamer match ba yeli sus ba kotika na stade ba buka ki wana ba beti match a stade de martyrs te yo ti o kufa okota su a te lo banga na kufa avant yo mais so nga kufa avant yo te mukeba Daniel Saf bo okota a te atap no ngai so président lobi ke bo beta ete nga na beto na misu na ye a benga ni pe na IDPS a robenga na nga pete bo ça différent bo ça la confusion. Au moment de PES, ils ont parti oyo ya biso. Biso ne to président Félix Tshisekedi place à Zawana. Ce que on va confondre idéologie à parti na bango na idéologie à UDPS. UDPS ils ont parti oyo pyramide ezali renversé. C'est-à-dire que pouvoir est utaka na base. Ba parti na bango ezali chef na bango ye nya. Ndenge za boyo to voter. Yo za si ta mon président Félix ndenga Zawana. Ti azonga awa atelema na lupango yo. Ayebisa biso ke akambatant e bo voter ceux qui fayoul mukolo wana nde boko yoka ma muningi zala parce que bato ba mona ndeti to sa bango ba vantir kene na Genève na moni fona so la pena ndeko moka ke na Genève après émission ici là quoi par rapport ya marambo ya Genève bo lobe sa actualité te bozo kipa bo kumbango te na lingala na biso bakino do bozo kumbango te pona ni bo kumbango te tandis que yangonde bozo zela voilà par rapport ya marambo ya Genève tozo yebisa bana mboka nyonso que toza contre te marambo zo le kakuna toza pour et toza la pe bango babimisa et makambo bazo bimisa kuna to déconsidérer en côté mais de konangai omoni il faut to se rappeler na kabama mususu obi na conférence nationale souveraine bat baboma ve Etienne Tshisekedi le reste de mémoire lisusu les arabes opposants eux toza en opposition mais toza na opposant muke opposition ya mboko yo soki biso UDPS te mais opposition ici là na ebi ke côté wana repesa nga raison parce que boulot Kabila ya na ngona mboko yo ezala Kabila père ou bien fils Kabila père fils ayo ça la continuité vous comprenez Pablo héros ya nani donc Kabila père oya o national fils mngoko alobaka Kabila oya bifle oya mandefute oya bifle siko ayaka na biloko wana babomaka IDPS L'élo expérience ne balobara l'expérience m'a rendu sage expérience les autres qui sabiso que opposition congolaise ezalaka toujours infiltrée kuna si to mona pe ba leader mususu baza une belé ba maman na ba ventriote vous comprenez ba maman na ba ventriote donc ba tout mo ba linga kolia do ba ki para et ana ba parti petit opposition ba futa ba combattant yo so mona no opposition ba futa combattant nga rotangi lot tona ba combattant na biso ba longba awa oyo ba na loko sombongo ba pe na beside na ba José Makila Jean Lisemboussa nani Olenga Nkoy c'est qui encore yo bakisila wana ozotanga wana opposant te wa bata majorité nga na olobe l'opposition siko ba uti na opposition wana on Olenga Nkoy bolinga Nkoy ozotanga balumbala wana tobeta masolo na bango su ate nga siko natangelo o ba osala ki siko betelanga o siko bazana kati opposition parce que to lembi pe lokuta au moins nde toza wana toza na vie vital kunat oh toza na vie kamere kuna ve wana toyebi na biso et alors le vie vital au tché candidat unique de l'opposition mais stratégie ya ba shadari comme simple bazuka jibe pia na ba tché des états campagne ya noyemba banzemba amida banini esilit batalika bayokele ma mwana bato caméra botolo ya moi si esi mamo ba voter mamo shadari donc nga na yebi soki na Genève
mambo eza kuna ezaki biso to c'est que yo pour sepelité ngana otanga kombo nae je le respecte beaucoup avec mukuna un pasteur andimine ko la chadari campagne est-ce que ça mabe démocratie bo prendre ka yangwana ya démocratie ya démocratie aponi nzela nae o akei mais ko biso to lo baboy omoni l'église na ACK ngana na bandengo nga ba priya kuna na ACK bato opposition baali bato ya majorité pe bazali vous comprenez ne mo pas à la président Fibo na Fibo kuna na renaissance bato opposition baali bato ya majorité baali ce que faye ba que à perdre crédibilité pour net na Fibo ebele ba opposant na ACK wana na oyebi c'est vérité ebele ba opposant no nga za wana à perdre mama na crédibilité na féliciter ba pasteur o ba ju courage ya dénoncer et marambo basali ba consulter bango malgré baliaki ya liboso ba comprendre il dépêche à chibiso singana kingo ouais donc to féliciter bango pour na courage to yebi ke boliaki hein ba passer o bo désista ki wana ba examina ba kankenza et consort donc boliaki na bino mais moi félicitations pour na courage o ya koloba ke ba consulter ki bisoté donc to solo ba par rapport à Mamba Genève non na loba muke par rapport à équipe ya campagne ya Shadai parce que au soulever ka ya mukuna Monique, Mbogo toi na aventurier mo ne Chibala premier ministre. Obige non ko bengi na aventurier te. Chibala aza mutu je m'en souviens à l'époque wana nga tenga na za étudiant à l'époque ba petit na biso baza ba étudiant a lobaka parole mon loba to bakufa aza na IDPS siko lelo so to lobi ke bato na bakufa au nom de l'IDPS pour no benga aventurier. Bato na bakufa na zo yeba mongolo wana zoloba ngape na parmi bato balai na balabala poto marché na marche au Chibala mobilisaki jour wana nakuta ina combattant mo pazala ki ya lokoso alanda ye kuna na bilo na bango ba 20 wana na tunier ce comme mon cher na bien et les 19 et kokaki date ya les 19 les kokaki yo ozale lo na Chibala premier ministre oyebi yo na ngai libanda les 19 ndenge tonyoka maka oyebi batu oyo bakufaka les 19 siko bino bovandaki bo mela ba champagne bo sepela to bo sala quelque chose aisinga mon cher oyebi toti kaka biso za ba combattant IDPS un jour to kozongela te konde ko liambongelo ke memanga pa Chibala ezampiaka ko tala ke non ana mwasi na bana 6 donc ndako batu moto na ndo mema esimba te donc yaona kendeki na nga mais to sala kuna te vous comprenez alors et ça là nga bien te yango mini bino bana poto et bana Angola Afrique du Sud place nyoso bali bozala rapé na habitude ya kosunga bato baolité akendeki pona nini parce que à mon famille nezo nyokwama. Merci beaucoup mais pesa numéro na yo pour négocier vraiment wano muluba teme ozana makila hein botika koluba biloba loba Congo pe toi na besoin de tribalisme te mamone les gars ya kala pesa numéro na yo ba obana besoin obenga ba ope ba tindelo mo chweke et ça la peut bien pour que nous assister pe bande comme suba kanga bango injustement et que ça la peut bien. Voilà, merci. Nazo pesa numéro d'abord pour na encouragement na bino. Tozo pesa numéro pour na ko kemande mutute, mais tozo pesa numéro pour na ba vrai congolais. Oyo ba na posa ko lité do soka zala ina Kishasa awa, mais to ngato ke ne marche. Ma ana Kishasa te azana poto tamsu azwa musala, akomo mona ndeti abunda avec le peu de moyens qu'il a. Ba o wana ndeti to pesa numéro. Mais to pesa numéro te po lobby boko makoloba ke. Abana ko na sengi yote tina kenda marche nanzala nanga omona nga na senga wote. To pesa numéro pour na ba oyo ba vrai combattant o to zala na bango. O pe bazana posa ya ko bunda. Yango to pesa numéro bo assistaka bandeko oyo bakangama bandeko oyo bazobunda sur terrain. Numéro nangi zali plus 243 89 72 77 443. Donc plus 243 89 72 77 443. Voilà. Par rapport ya marambo tuningai ya ba olengankoi. Fallait nazongela wana na bachibala. Inga ninga ko citer linga kaka ba o bazana katsa opposition ba ke président Kamere donc inga sina tanga dia na odia ba migolo na o sepela na santé ya vice premier ministre transport makasi na ina oli la santé ne fort. Merci kasi o de mambo comme il a pour pouvoir le longa mingi te era ko piquer avec encore muta no ndenga e gaya wana e ka to bo to ba pouvoir appliquer crise mbamo akei donc biso to lobi boye nos positions actuellement on n'acquise personne mais expérience c'est la qui biso que toi na ba vie na biso kuna lora ba vie vitale vous reprenez toi na ba vie na biso belé ba guta déjà qui moyibi ya mboko lokola ba Freddy Matungulu ba Moïse Katumbi le to bangela bango yango to yebisi bango message na biso yango
Dans la démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. Dans la démocratie, peuple nde alalaka na liloba ya suka. Liloba ya suka ya peuple congolais te lobby marambu ya candidat commun de l'opposition, oui. Topé sibino yango. Mais biso te lobby candidat commun du peuple congolais. Et si topé sibino candidat commun du peuple congolais, bozana yekuna komone Félix Tshisekedi. Ah bokei kuna. Bo meka kosala volonté ya peuple congolais. Yemoko président Félix Tshisekedi, soki toponiye et lobité que alekibino na beauté. To lobité que aza doué koleka bino. To lobité que ana mbongo belé koleka bino. To lobité que aza le plus meilleur koleka bino. Bino nyonso boza meilleur, boza intelligent, bozali tout boana ba capacité wana. Mais lelo natan oyo peuple congolais a lobby muto a lutté pendant 36 ans et ça UDPS président Nabiso Félix Tshisekedi aza maboko pembe ayibate abomate et lo mokote yango bino nyonso soki bolingi bozala laver na ba bevu oyo bosala kakala na ki moyibi oyo boyibaka kala bosaligner derrière lui et lui ensemble avec nous le peuple congolais toko sukola bino bokoma peto na ba mandat mususu tango mususu boza chance ya kozwa pe lokola biso UDPS poto yebiki après awa to boyi kolobaki après mandat président Félix Tshisekedi UDPS ebimisa candidat mama na candidat lisusu parce que biso to violer constitution te mais to komana okuna te to lobby bosaligner derrière lui et lui aussi alobakango déjà que il va travailler avec vous Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Freddy Matungulu, avec tous les autres, vous avez vos places à côté de Félix Tshisekedi. Ceux qui sont candidat unique, à Kolongwa candidat, il y a eu de Peskaka. À commis candidat, il y a un parti, Nyonso. Biso pays de PES, bien sûr que tu vas défendre, tu vas dire la bino pe, t'en bino, pour défendre. L'air comme candidat unique, exacté que Congo et Tikali, il y a eu de PES. Non, non. Congo et comme au contraire, il y a un parti politique, Nyonso. Barozala l'aise, ezala ya opposition, ezala ya majorité. RTNC wanozo mona lelo bazui en otage. Ce qui biso tozui et comme RTNC ya batu nyonso. Vraiment j'ai dit et je vous remercie par rapport à la confiance bopesi chaîne nabino pena héritier à lutte ya Etienne Tshisekedi oyo tobengi président ya parlement debout les héritiers Théodore Omekenge na pesi bino bambote belé na bamboka nabino kuna merci. Merci beaucoup. Toza na siège à IDPS, tomoni yo ovandi na ba papier ozo coordonné. Okoko se présenter na caméra na biso. Oui, na bengami na kombo ya Maître Mbangila Dodo, je suis fédéral na fédération ya Tchango. Na ozano mingi venant na droit les injures concernant votre président au président Oyo. Balobi qui a hérité papa. Obuni bino bo critique boloba Kabila le fils a hérité Kabila le père. Mais biso so totali pe awa Félix Tshisekedi a hérité pe Tshisekedi wa mulumba pa son nama a hérité sko. Bino bobo yango pour nani. Na koyeba que l'UDPS va créer l'histoire il y a UDPS. On a créé l'UDPS na kata ba contestation. À l'époque, c'était le père de M. Mobutu. Et c'est là que l'UDPS est botama. Parce qu'on avait compris que chez Mobutu, et là, on a marché à la quitter. On a créé l'UDPS avec les 13 parlementaires. Et en fin de compte, le président de ce qui n'a bâton de commandement. Paix à son nom, l'élo, président de ce qui est l'UDPS, le pays grand vexé. Base et vota et Bimisa Félix Tshilombo comme candidat Nabiso au sein de l'UDPS comme notre président du parti, y compris candidat à la présidence. Les injures, ce n'est pas notre nature. Qui va fingi, va qualifier président, on ne va pas qualifier. Mais jusqu'à preuve du contraire, Atikali a tweeté que a finga bango, a remixé bango même le jour où il y a marche na bango. Il a dit que non, c'est notre origine, que non, le président Tshisekedi va saler Mabé, a finga Mobutu te. Même Mouzé le père, même les jeunes ici qui gèrent aujourd'hui le Congo par défaut, Atikala jamais qu'au finga, les lopés. Ba fingi président tika jamais ko finga bango pe a remixer ko to bango na misalo bango ba sala ki bango monaki ba sala ki malam parce que marche ba bosana ki objectif en marche na bango mais comme rien que les injures to ko pena tango mingi te parce que TV za vena ngonga mais nana tuno question mobo nandako mama sokaza otiki mama nandako aidiki bana mabe je pense que réaction à papa et ça la vena bien te
Daniel Nsafou Mike Mukeba baza bana oyo bayebanaki déjà ki ya IDPS mais baprotestaki par rapport à koposer bo balinga ipe balata casquette ya IDPS mais bino boboyi ndeko Moïse azui bango na parti na bango à faire comment dirais-je asungi bango pour postuler. Est-ce que ceux qui va protester ils ont mabe ko protester ils ont mabete. Le défaut est que Safou Mike Mukebai batika kozala ba membre IDPS té. Ya solo wana. Mais balika na ba TV baloba ke ngana mwana IDPS mchafu kuta chali ndalala. Lelo bobo tu bopesa ko Serge Kindomba. Président Tshisekedi daza icône pour na Congo. Congo mobile même nanda kwa Kabila balela juste Tshisekedi akufa. Revezate aloba kaka. Na lobino ke non balela. Que Daniel Safou Mike soki bazala ki ba membre IDPS, IDPS est structuré. Pour que postuler dans l'IDPS, il faut qu'il y ait une sous-cellule, mandaté avec un document que le président Solaire a signé. Dans la commission électorale, les alliés servent dirigés par Maître Jacquemain Chabani. Bango, il y a un ma tête. Dans la cellule ligne à ma tête, automona Daniel Safou à Seja. Mike Mukeba, il y a un na lingua là. Na lingua là, Seja na cellule ligne. Tous allez na ba cahier de registre. Tout le personnel, il y a des membres IDPS qui sont siégés à chaque réunion, ton analyse de présence de l'Abisso. Alors, l'Abisso, tu as quoi récit aux amis en lambeau, que non, les années telles, je traverse de l'UDPS, tu as la preuve, non. L'UDPS a toujours gagné sur le multipartisme. C'est la démocratie. Ce sont des jeunes gens qui peuvent se faire voir que non, le Congo, c'est important. Donc, il y a un qui bon à 4 lutte. Mais comme à Monique au sein de l'UDPS, tu as la lutte. Parce que chez nous, c'est la lutte. Et bon, il y a un problème avec Maboumou Nabango. Avec leur patron, le loi Kati Jekamine a 36 entreprises. Le Bobeng est milliardaire, millionnaire. Le loi Jekamine a 36 entreprises. C'est M. Katumbi. Daniel Saf Mouta Foutaye, bon à loyer. C'est le ministre des Transports. L'actuel, il y a José Makila. Non, la santé n'est fort, Mikolo. Non, c'est bien bon. Alors, qui est dans l'opposition, les lois comme Mikuna, administrateur arrêté mon côté, dans le secteur de la communauté mobile. Les lois sont moto, ils sont comme. Bateau à taxe, ils sont comme. Il y a José Moussa Salinine. C'est le seul formation politique dans le Congo, c'est l'UDPS, eux pour le progrès social. L'UDPS, l'union, progrès social. L'union là, tout ce qui est tout autour de Fachi. À cause de l'endroit il y a Fachi, ils sont se préparer déjà pour battre la campagne à Fachi. Oh, bah, ça dans la Genève, voilà. Ils ont un arrangement à Bango. Mais ils sont candidats à la présidence. Même dans Madagascar, on m'a pu être tranquille que candidat à Kei. Biso les années 2011, on sait très bien que tous les enjeux au Congo, des joueurs à Fachi, des joueurs à UDPS. Vous savez l'histoire de Birindo. De Ngunza Carlibon, tu as eu aventure wana nyonso. Biso candidat c'est Fachi ou rien. OK, merci beaucoup papa Nangai. Que soit souka, nena lobasko yo. Tango balobi lisusu keno, IDPS ezaka parti ya baluba. Mais lo kelegele ngai moko Mike Mukeba ya za muluba. Dobino na bino baluba boko mo bomana. Je crois que on se rappelle encore aux ongi sur les années 90 à l'époque de monsieur Mobutu. Professeur Liao corrompu. Biso ba comment ah toki pas présent c'est que président Liao corrompu président Binin mon frère est malade Liao mero banine côté tribal toi la secrétaire général adjoint à l'UDPS awa Fundeko ya Daniel Safou Tezo c'est un Congo c'est un Congo na tchao toi na ba président fédéral bazakuna ce sont des Congo des Kanza est-ce que message ezalaki ma déversé yo en tant que mwana oyo atanga démocratie na école ya IDPS eloni noko yebisa bato nyoso ba lando partout na monde na www.botestv.com eloko na kosenga na bana mboko bazali na Congo Kinshasa en dehors ya Afrique ou à l'Europe ba soutenir les actions où ezali actuellement le 23 décembre to ko voter président Tshisekedi Félix comme notre candidat. Bana mboka toyebi que pouvoir en place bazo sur les enveloppes pour na déstabiliser boteki avenir na 2000 francs 3000 francs pour voter encore 5 ans souffrance au Kabila tu ko sala na bande konaye na sing bana mboka nyoso toya tout autour ya Fachi on parle de progrès social et dans la carte IDPS
ba on soit zotambola na kombo ya UDPS tomoni bango ba ke même na Kasai mbula o alikolo nature eboyi bango biso tozali tout autour ya Fachi rien que la vérité on sait très bien que non l'UDPS vaincra toujours le 23 décembre avec le peuple congolais azali candidat commun ya peuple congolais ya ba opposante c'est le peuple congolais même va souffrir ya ba opposante ça peuple congolais ba fana so ba uti lelo na Angola Kayemba lelo bazolela Kamako de l'autre côté na Chikapa malade ezali l'UDPS ezali musala ya UDPS jamais UDPS bako benga UDPS au pouvoir Angola ko reflaka congolais tam koloma côté avant de refouler il faut qu'il y ait une coopération diplomatique et salam comme toi na mboka oyoyo ba sundoli biso par des aventures basali tout autour basali front commun là de mafia à Congo biso to se préparer que non ndomba benga ngo front commun et front contre le Congo. Non, c'est la même philosophie. Autant bango nyonso na bo lelo bazui muninga na bino Peter Chani ba poursuivre ye pas lobby vérité oh ya détourner mais obima ezobunga na ndako ya Chibala le médecin question tozangina na lemba azoluka 5000 francs pour na koma et waneza nango vieza no ba réalité comment na on a vu yo petango so ba to yebite lobby na so kozala ndenge nini e musoko bako leso libumulishe komisu munene koleka dans un pays de droit jamais mtako na $10,000 na katanda kuna ye. Merci beaucoup. La télé sur le temps ngana sisa na émission ba mbinga kitoko awa na kati ya bureau administratif ya IDPS politique eza lokola lisano ya jibe na werate o eza wenge politique eza lisano ya bobongisami to bobongisi ya mboka donc totika ba polémique moezanga tina entre nous les Congolais tozo bomana ozala ki wana mais demeurer toujours continuer toujours à demeurer ko bebi c'est dans cette moninga tu n'es pas dit oyebi mutu te sokasa ndenge nini mais na mbonga muke oteki bomoto hein wana yaka concert mo gratuit on a pesi nga botama na kate suki ya pembe na pesa concert kitoko donc na pesi no concert bino bolia bambon ngape na ne Congo mais na sepela kana partie nyonso tout ya Congo mais so sali pe mabe ngape na ko sepela note donc émission comme na suka bino ba ebolandi hein président il dit mais naza na siège ya IDPS papa Ado Panzo mfuma Congo mona mfumu kimbango naza na siège ya IDPS Maman Élysée dit ce même pile, maman Ariette, Lolia, Noko Diang, donc tous allez à boire à bateau, penser à pour Namboka. Yo c'est la rabamise wa boire na boire ka otena émission donc na pesa sur papi bata na Chicago. Mbote yo pense à pour Namboka. Iber Mwandu, papa Iber Mwandu, papi Mukonde, maman Florence Bando, hein, maman Donner, donc tous allez ensemble. Coco Mati qui d'Antoti là donc Mbuta Jefferson à Belgique, maman Denise Kumbu donc émission comme na suka ndeko teyo apesi numéro ne azane pe mulubate donc bobenga il sungi pe sala pe bien eza pete ke soko kabi pe fo lobaka hein to lobate to sunga parce que bande na biso bana prison ba souffrir le ndeko Peter azonyo kwa mapo a dénoncer musala journaliste za ko lobaka ka bosolo mais ko lobaba bosolo na azo sibé mais bo libérer ndeko Peter parce que ba journaliste basé belé donc si vous continuez bitumbo et kozala ti na li fo bonde biso ba kinwa to lobaka bye tout le monde à la prochaine.